merci na bino bato bozuli bakoya kolanda biso na mokolo molelo na ezui bon misalo to yebisa bino ezali branche moko to tcha dans l'océan du Congo na chaîne na bino libération esika oto panzaka mpoke esika oto tchaka litolo na nzete po ete babenga yango malamu esika oto zali kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo to zali bongo basinzili na kobela bakongomani kotalisa bango ete to se to zonga kisima siko ekomi tango oyo to telema pona kobundela ekolo wa biso esika oyo to zali kosala mosala ya koko la biso les laboureurs bêcher fouiller de le seni place que la mer repasse esika oyo penza to telemi fermé fidèle kola abakoke cause la liseko ya République démocratique du Congo. Merci encore une fois fidèle abonné la biso ya Océan du Congo. Bon continuez encore une fois qu'on s'abonner massivement beaucoup za la cadicité merci na moi mon PPO et simbi binoto ebike diabolo akokende ko konto ko luka lolenga ko bebisa kasi biso toto muli moto lokola nzakomba po ete toko ala mokila te boko zonga na mwanguya to ebiete beaucoup continuer qu'on s'abonner pe merci na bilo bato bozokali bakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin ko like ko tia ba suggestion plutôt ba commentaire pe ba j'aime tikanzambe alola apambola bilo de Bruno na Autriche. En tout cas, toko bala musala ya ko partager le lenge bande ko mususu balobi mamo c'est ya ndenge biso to vandi a mama za la plus 44 ali bongo muinda ya tinda kana misolo so ka tinde misolo kishasa atinde bande ko misolo moi $10 bocha mega bolanga pe bo partager bongo nde ezali bande ko langa ezali chaîne ya libération boza komona nyoso toloba ezali bongo ko kisama ezui partout dans le monde ezui likambo la motote merci la bilo nyoso bozo benga biso vraiment ya solo atako pasi mon pepe mabe ndenge to yimbaka soki mon pepe mabe na kotala seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia nanga na kozwelonga na kombo na Kristo tokende donc nzela ya likolo nzela ya bomo yazali bongo nzela ya pasi yango biso to ko bunda mama Jolina mama vraiment tozali ya solo etumba ya li boloko ya li permis kufa ya li makambo nyeso ya mabe ya liboso la biso kasi biso to ko bundela lisekwa ya République démocratique du Congo hata ko pasi to lobito ko teleme po ete tonganga po nyoso toloba bakongo mali boko mona yango koko kisama alors pona nini bokolanda te maloba ya molobela bilo océan de la presse congolaise pe bande ko nyoso bazoleka la océan du Congo chaîne de libération nini oyo tolobi la chaîne oyo kokisami te to talisa ki bilo tozonga mwa mokepo kongola bungaka esengeli bobele ko lamusaka ye ko talisaka ye to yebisa ki binoke Nzambe aboyi Félix et ali la bilili ekolimwaka te na belaki yango la mingala nyoso mine Nzambe alakisi filio melio na yebisa ki bloke mvuluza s'incarner awa na kenda kokuta na président Eli ba témoin bazali lola pe mokina yebisa ka tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné aujourd'hui où sommes-nous ataboko bamba biso mabanga tala makambo ekosala malelo moto lokola président Eli Martin Fayulu Madidi akoki kotata banate po alobaka na biso mokolo ya yamboyaka na kotala fulo ebele ya bato po ete ezalaki bozongi ya mvuluzi kimbangu kotalisa la molongo bombake ngai na ye alobi la biso ali ngombo ekoningana ka te boni ngomba ke na consensus boko senza bobelo poto to yebisa ki bilo poto ekozanga tina boko zongi ya biso la mangala boko ke na consensus ekozwa bilo libungu tulu ekozwa bilo tango mais biso to lobi to ko ya po ete to avancer boko lukela yango ba kombo kasi toyebi ete bino banso mongolo to na bilo bosinyaka les États-Unis d'Amérique kufa ya République démocratique du Congo kasi tolobaka ete lokola président Elio Ali Ngomba oyo koningana te penzamba yaka ko yebiso lobi tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné voilà qui ouais par la divinité ouais qui par batoté mais tala bato banengi sibino le loboko kela ba consensus kufa ya République démocratique du Congo pelo sino la bino bato oyo boko kele kolanda Tshisekedi o azali moyi Tshisekedi ali ndoki Tshisekedi ali assassin kaina na bele bayokala te ata ko mokolo moko bayokala te kaina na simana ya ko boma bele alaki na problème na Nzambe ayebaki kozongisa Nzambe maloba ya kitoko te lokola Félix akofinga Nzambe lelo po Nzambe alakisaki etenga na poni te bango balobi ya poni baki na Philadelphie batie maboko kofinga Nzambe Nzambe abina kotalisa bolumbulo na molongo mobimba pe moto nyonso akoza pembe no moto la kobimba bololo lelo boko mona te boko mona te boye bisanga bato nino ba pembe la Félix babimi malamu ta lelo mboso tala mboso lelo eloko to ko boya likambo ya ambassadeur oyo bayaka la République démocratique du Congo bakomi lokwa bango ba président de la République ambassade ya Congo la bikolo monsieur soya na ndako te
na France ekangamaka babengana la Belgique yakile sikate bakei na Angola ambassade ya le sikate bokei bisiko botamboli bilo bomonika ambassade ya lila le sikate ambassade na biso ko kangamaka po ndako yalité bako déloger bango po bafuta mbongo te. Est-ce que ba ambassadeur ya République démocratique du Congo na bamboka wana ya bato bango ba oblige ka bato ya bamboka la bango ndenge ba oblige ka biso boy poto ali banyama to ko boya ko yoka chaîne de libération yo le bobo monsieur de la presse olobi otekangai olobi yeto ko suki saye olobi ndenga ko lobala tatala ngabo la ko boma ye moto la bolema moto nyama Mobutu akala bana te. Mobutu akila bana te. Obino bofinga akila bana te. Bani ba yoka capacité. Hein? Mais quand même parmi bana ya Mobutu babunda etumba pona ko repousser rébellion lelo bilo bolingaki. Mais lelo boko lela la komba Mobutu te. Congolais moto nyama kabila tangi bino yango ko sala bilo bosoba. Po ebi Congolais boyaka Mobutu. Moto alingaka sauver. Olebota la passe ya Mobutu. Botanga livre na yete. Mais ça la opération 80. Ce n'est pas les blancs ou les lobes comme des décideurs. Ou les lobes benga qui est tout le coup à bateau à la mouka bakena okuta la bonne États-Unis d'Amérique. Ba yebi makambo yoko salama. Lelo ndenge na za awa. Mboke komi ya milelo. To yebi sibilo ke to ko beta mela. Biso to ko ala mabena fayolote. To ko ala mabena mozitu te. Pamba te bango ba balé batikala ki ba soda na biso to ko tambo ala bango. Mais na kati la bango nde botamboli malamu yalité boyokani yalité bako kende consensus moto na nzela yango nde ko sala biso passe biso boko boya biso poto ko loba bosolo mendeko soki wali ko kumisa fayulu la lolenge mususu ezali ya Congo te longwa congolais zala moto mopaya soko ko kumisa muzitu la lolenge mususu ezali ya congolais te longwa congolais za moto mopaya biso na bango to ko tambola poto ba kongomani po bango batemaki liboso to tikaki la bango na lamuka bemba ke to bili kamote okakoswa kende sala musana yo Moïse Katumbi akeito bimo kakoswa Vitalo Kamere ya bomimboka akeito bimo kakoswa Félix a trahi biso lokwa traître to bimo kakoswa mais to tikela bato ba balé sagesse d'intelligence et ko bunga te poto sala pratique ya soulèvement populaire po na mozitu na fayulu ba yebi ete mosala oyo biso banso ba melika ba benga ki biso peto ko kutele pa ya papa ezaki ne to teka mboka la biso. Mais le quoi biso to boy yango to tika na peuple et sengeli to yoka mawa ya peuple c'est quoi ça la position Nzambe aboya kalikambo ya bansambo nazongi sabilo sima po bilo bobungaka basangala ki bato ba ecclesia iso kabila pesi bango ba $100 moto atelemaka lokwa moboko ezaka tambolukoki bake na 20 mai bakele ko sala misa ya ko sala makambo bango balinga basala mbula ebeta ya mabanga mbula ebeta epanza bango synonyme ya mbula ezaka vengeance pe bomoy 2 fois successive donc le coup à la palais du peuple tout ça la conférence et salamité c'est un langage koyoka nini nzamba koloba na monoko séant tant o ezali ya distraction te botala 12 000 mabele o bapesi ekoti pe na Congo na frontière ya Congo nini mendele bakoluka botuna ba français Macron ozoluka nini na Congo botuna ba Amerika bokoluka nini na Congo botuna ba anglais bokoluka nini na Congo nini ba moi na congolais ba moni faiblesse étoile brillante du matin mboka o etondi kita mboka o ezali na malamu Hérode amoni ayebisi ba 3 mages bokende tango bokozonga bozongela kana nzela wana ba 3 mages babite biso toke pa mobiki se tokozonga na nzela te bakena nzela mosusu mais tellement les Congolais sont faibles dès que bolobaka lokota eli français ba Congolais batikali be konganga ba yebi ke loko ebomaka Congolais ce sont des politiciens ba politiciens ba bomaka mboka na lokoso na muibi po balukaka ba poste balukaka intérêt bana na bango ya bango la basi na bango balukaka ya Congo te ba peuple congolais baza ba balançoire talatina balimba ba biso mabanga pona makambo to kosala bo soutenir biso to kozanga ba moyen biso to ko frapper sitting na parler du peuple atanza ba kolinga ngote kabuya so moto akobea ngapa sitting na parler du peuple ce n'est pas important mboso bala bien rekota na parler du peuple te parce que makambo ezo sala malelo mboso ke kotambola kala ba ambassadeur ba bengi ye akene kosola mboso azo coopérer nini est-ce que Congo eza ya mboso Congo yo eza ya mboso Congo eza ba député o baza wana minoritaire Congo eza ya ba sénateur Congo eza ba ministre aventurier ba escroc ba sanguinaire makambo ekosala malelo ba contourner biso la Congo bino boko mona yango te
Boko mona te lolenge di Rwandais Kagame a cause monopole. Kagame lingabi ma crise de l'Afrique. Non, il faut qu'on arrête Kagame. Kagame, bientôt kutana biso. Dieu nous a révélé. Tout au bozo sale, Zamba révélé biso. Mais kaka Congolais, okoyoka lito ya be mission to kosala mikolo. Soko landi yango malamu parce que to kofungola te. To ko ba langage codé. Kaka ba Congolais conscient, nde ba comprendre le langage wana. Soki bo soutenir biso l'état modo wana. Na yebisi bino. Oyo kosala na Congo personne akanaki yango. Parce que nous avons des révélations. Na lolenge bato la ba okota, na grandeur na bango. Spirituellement quand Dieu révèle, nyoso ya mokile kozana ngo sans effet. Et ça déjà condamné parce que tu es condamné à un molimo. Pour basi bateki na nzela oyo ko koleka na ngai pour vivre bien. Bazo teka mabele partout. Oyo yo congolais ata masuba na yo koleka la te. Donc ba empêcher yo. Mais le quoi nzamba révélé bakambola. Biso tozo ya koyebisa OK. Ce qui est révélé est condamné. Kagame aza impuissant. Et le gozo comme c'est impuissant parce qu'il y a ça na misolo. Biso to na misolo te po maele to alina. Muteleki nzambe la maele ate. Yo ka sa to elinga maele lo bokanda onga la zui lelo la révélation la leki yo po yango na ekolobate. Biso to otambola mandela maele nzambe. Siko to benga kabilo batu bwana misolo. Pona nini? Soki nzambe asali na lolenge na yemoko. Yo moto efolela esengeli moto opposo to sanzambe obimaka po force nzambe bonanaka. Nzamba ko kisu ko salate. Aye ko salaka par intermédiaire biso auto telemi bolibo solo to lebisa. Soko yo kibiso to kufa. D'ailleurs ça qui veut dire que Félix a ça loko tête. Lelo combien des années? Botanga ba vidéo là qu'il a mais plus 49 pour que le connaisse en pécato. Botanga ba vidéo wana. Ça date de combien d'années après bon na manifestation makambo. Mais belé ba finga kinga lelo to komi wapi. Ndeko la ngai. Tozela ba politicien te ba politicien ba okena consensus na ba wala français ba changer. Ezaka dialogue. Ezaka siko 60 combien de dialogues pour y aboutir de l'autre côté. Nous les Congolais toi là pour ça dialogue. Parce que tant que bango ba ko dialoguer, ba ko pesa la ba poste la bango. Soki ba yo kanité la ba poste wana, ba yeko comme so bolé la bango tele mo bunde la bango bitu. Naïm sa ki bilo senika di makovanda ti. Bo sala seniti, ba boma bato la seniti. Lelo mulompoete. Lelo bibembe ko polati. Lelo ba o ba kula la boloko. Disa bomoli bata makala bango ba za grève, ba occuper bango ba pesa bango monteke. Prison makala bomoli bango wana ti. Na grève. Bato ya prison makala, s'il vous plaît. Bango na grève. Bongo bato ba na kati. Ba ko grève lo lengeni. Mais Félix a promis ta gibiso. Bande ko danga. Tango to ko zela tango makambo yeko ya makasi. Mindele bayokani balobi sasu yo vanda wana zalaka ka pion na biso boma Congo parce que bino na Congo bozali alors soki to makasi on attaque la Brazzaville to take ndenge Ukraine na Poutine asali poto ebisa ke Rwanda ko yate mais biso to kotika bateki mboka to bela ka boko po bilo bato bona ba moye bo soutenir biso te siko ndenge Kagame contourner biso wana to ko sani bonde ko la biso na Brazzaville ko kufa. Parce que Kagame a konzala Brazzaville na biso Congo. C'est quoi Kagame linga bima roi d'Afrique. Alors tant que ba africain inconscient, ba président inconscient, ba président marionnette ba africain, tant que bilo bozo tika bokalisi Congo, mais folfano ebisa bino le komoko. Afrique, est la forme à revolver dont les gâchettes se trouvent aux aïeux de Mobutu. Biso soki to beti parce que biso to toné nkita. Tant que ba ko ya epa na bino ba pays frontalier pour ba sala kabino mabe ba telema bino bo monete bo teka ka biso te bo ko mi teka la bino mo ah ba nilotique ba kota partout dans le monde pour bango siko ba konza ba bantu pourquoi ils ont intérêt ya ba américain ya ba anglais ya ba français après bango tango ba koluka ba boma Kagame bango siko bazu ba mboka la biso ba katia ko betene bitene mais Dieu nous a révélé nazo yebisa yo français nazo yebisa yo anglais nazo yebisa américain nazo yebisa bololé niama o ba telemiso liboso makolome sauf yo ko kufa liwa ya mabe o ko kufa liwa kanakite et puis biso ba congolais ne to ko boma yo ya kande ngozoya coopérer na ba idiot côté la Congo mais na yebisi yo modèle biso ba congolais to ko bomela bino boko comprendre te parce que mboka na biso boko zwaka yango te toza ko bundela mabele o eza yanga Dieu tanga zo révéler biso ba biloko parce que yebika eza mboka nanga soki telinga yebisango seatika
Zwanzela musokende. Mais lokola zola kisake tumbe sengeli ko bunda. Peto bunda la ba jeya wana. Pe boko banga, boko linga boya siko bo dialoguer. Mes frères et sœurs congolais, ba ok na dialogue. Mais ngana le dialogue wana. Et ça pour la politiciens inconscients. Pour na ba peuple congolais. Biso toko kende lo lenge oyo toko benga na bango tout en bloc. Il faut bampaka tout. Tolongo la bango. Basi balei bakwanga balembi. Maintenant il faut jeunesse. Ils ont monopole tonga mboka. Histoire à Congo tozo tonga yango siko malamu. Po ete tangu na yebisaki bango za likama madesu na mai bato baboyaki. Madesu na mai. Banyama tu ya mabe bakobima. Bankangi oyo ezolia biso na madesu ekobima. Mais tozo senga na peuple congolais. Tika kozala fan ya bonyama. Bosali bambule belé bino moko boyebi. Na mekila bapaya. Beaucoup nyoko situation exacte pour chaque jour mondial changera jeune et un mode de vie. Les Congolais souffrent à l'étranger. Tout ça qui sama boko maile pe makalesto bunda. Tala lelo. Bakei ko so mabele na pété. 12 000 terres arabes. Ba pesi bangwa. Ba koti na Congo. Ba kotonga Kagame wana sasu. Po ba ko lobake ene mboka sasu. Est-ce que Poutine a sepelaki? Ba américain bazwa na frontière na yena Ukraine bitumbe bandi wana pour la biboko ya ko kengela ngai ngabo kengela ngai te. Mais aujourd'hui silence radio yango moni nzambe aboyi eloko bongai boko lo sala parler du peuple ko tumula nkanda ya nzambe anoki mbula alobi ko sala mate bozwanga nzambe lokwa bololete makambo minene ya libino boko bomba. Merci. Makambo ya mikende bino bokelo ko sala. Makambo ya minene zali ba ko décider indépendance à Congo le na juin, le 30 juin bato ba ko sepela lisute. Le 30 juin ko sala ka lisute. Donc balingi ba changer ta date d'indépendance. Donc balingi ba longola, ba tiango soki les combien to ebité parce que les Congo ne sont pas un pays indépendant. Congo est un pays dépendant. Donc les 30 jours ba bafoué yango et tumba ya balumumba oyo ezole lesanga la bila ko vanda te kabuya ya kana sa émission et tumba ya balumumba et tumba ya ba patriarche Jean Paul la Bokito et tumba ya bato ba kalisina bango bazanga ngelo et tumba ya ba papa langa ba Pierre Boulele bato ba kufi ba Rossi Bakei ba Paluku bato ba Ike ba Kei ba Bomi bango. Mais bato wana nyonso makila la bango te biso pe ba oseya biso to koti banyata ka biso ba beta ka biso ba tia ka biso bisika masuba to ya ka konyoko ma pe bango balobi ke to ali na tango te ya koskumba mela lisu le 30 juin le 30 juin na Congo e kozala ka lisusu te le 30 juin indépendance bozwa te bo bundela indépendance il faut to bundela ba valeur mon frère certains ozo ka makambo kala nyama ya mboso. Tala ekula ndenga komi misesenga tala banyama ba député corrompi batata moko babilenge moko bayaya moko banyama likolo ya misolo bakoteka bikolo babango congolais kolabo bato bazoboma biso ce sont nos frères congolais et ab étrangers te jour congolais kozwa conscience étranger ko sakana ngate jour boko koma loko a biso boye ba océan ba Bruno Mimbenga ba Merlin Vuvu toko telema toko bunda toko conscientiser peuple congolais mokolo wala ba kokotela peuple congolais parce que nous ne sommes pas un. Tous a divisé tous okufela ba sentiment na biso tango biso toko ba bosolo bozo ina biso ndeko nanga na mboka nini berger tika ba troupeau ba telenga. Papa mon côté ndenga zalia akondimaka ndako ne kufanzala lelo lobi pe lobokuna papa na sali le côté à moins qu'il y ait moka yebelo ka osana bana. Aujourd'hui les politiciens congolais sacrifient les Congolais, le peuple congolais ba yebelo ko ba osana mitwa ba peuple oyo ah baso nyoko la bango po batika ka ko yembela bango jalelo tu bandilenga le mulopwe mobutu bande ko envier le maréchal Mobutu tanga bande ko vanda tala lelo formé na bango Mobutu apesa kata bana nkwanga pongo bino boko pesa bango nini bibemba bango eko polo ba ko pola la prison mutu boko ko défendre bango te posa ya mitema na bango boza ko étouffer bana balobi ba to tele makasi to tumba ta ko tumba po makambo esa kitoko te boza ko étouffer bango. Alors maintenant peuple akete wapi azela kabino tango baboyeli bino likambo bino boke pa peuple tango bandimeli bino likambo bolali si peuple ala pongi biso to yei pour na révolution congolaise to yei pour congolais nyoso ali ya malamu moto amonela moninga te boko yoka biso mabe po ali poto ko loba bosolo ndeko langa un jour
vérité ko frapper bino oyo bo sala lelo tozo ke la consensus boko mona yango lobi minoko la bino na ndenge bo tweetaka na ndenge bo finga kabiso to ko mona boko lobani po ba okela dialogue tango ba okabola gato ba pesi bango ba poste nani siko ko bundela Congo nani Kagame akoti la Congo te ah Kagame akoti la pete po pesi bango biloko kolia ba ke ko lécher la sanya Kabila parce que dialoguer avec Félix c'est dialogue avec les Rwandais, avec les Français, avec les Américains, bah quoi imposer système. Oh bango ba imposaki, oh bango ba boyaki, oh epanzaki bango. Merci Matungulu. Au mona ki musika ba to ba comprendre que vision na hauteur bété. Vaut mieux aller travailler bisiko maile la guerre aux à l'aise. Que na kota la bojo ba oh lobby, to ko yeba ba très oyo. Ba sa oh ba moni bango lelo. Lobby bolumbu la bango ko mona. Yango yo consensus, ba pesa ngo kombo français mususu. Consensus ba okene koyokana consensus au Robert Azalakati Museveni Azalakati Kabila Azalakati Nyaronga Azalakati Macron Azalakati Américain Azalakati Anglais Azalakati c'est quoi tant ba okene yokana ni mboka la bilo za monene to ko pesa bilo ba poste bo endormi ba peuple bolimbisi mo moke bo endormi ba peuple congolais bino bokende bango ba otika la ka derrière bilo ko yembela ka bino bo pesa ka bango ba polo boko lo pesa bango ba 200 francs ba 500 francs bango ba kufa nzala peuple ali malamu te ndeko langa nazo sukisa na ndeko moko lo baye nango lo bi o ba peuple alolenge ni balala ka ya bilo bolia ka bia ya ko bokoma ka mingi o ebelo ko komisa bilo za ko lia so bolia ka te mi bokoma ka te elenga mpoto wana poko vana malili okio sali droit de l'homme ba pesio oye yo le monteke oteli bano ba kolia ba ko sana la banini mo yo so moni bana ba congolais ba sanaka o moyi ba congolais ba liaka c'est comme moto wana ba boma enzala akomona mabende ngeni azala lotiliki te azala mwinda te ali la maya komela te na mbelete bo soutenir biso na place a kolembisa biso ke peuple azandengeni binonde o boza na conscience na ba poto bino bo bandeni bino nde batu babe ali bosoti tande bolembo ka Félix tande ke bo kota bino bona bakamba Rwandais boze belé kuna na tanga bino bozana o kamwa bien on a cité bino boso boso la bima kasi lo construire fona pema bozana o kamala na pomo la bino pe na tola bino pe ande la laka bino kuna na mpoto boko lia bien bo ala mwa ba salaire ya ba 1000 ba 1500 mais bino bo a corrompre bino bon voilà ba peuple lo lengeni peuple ko kufa nzala biso to lo bibo pesa misolo to ke le ko sensibiliser peuple to bandika ka action moko bo monde beterkale biso lo biso bito sali to contrecarrer ba sali lelo so bo pesa biso misolo lo bito bima la baba to na ba projet to na ba kambo to sala mais il faut to sala ni to kitana se ya éveil patriotique c'est quoi ya batu peuple o ba yo kakate o ba mona kate to ramener bango na nzala la bango soko ki kote ya o pese moi lipa o pese tout ça évangile à Jésus-Christ ba pete lo balabaki ni père batu ba koyo kate maître bala na nzala tuna ba oni bilo moko boanye loko ni nakati ya full bo mona ki mapa na mbisi bimaki ya multiplier c'est comme ça que bino faut encourager biso Jésus boya kite ayoki alabi oui basala nzala me faut ba vandati Pierre alabi bo vanda na full bino mo bobimisa pour mettre bimisa ka biloko ta il faut bino bobimisa alobi nini babito ana mbisi to ana mapa ale boya nango siko epana loko aseke boana bokasi boana makoki na monye pa nanga funa bakisaka eloko moko ale na multiplier siko na tuni bilocation na bambeka mapa na bato baliaka yango po babi baswaka 12 corps etondi so na mapa nani baka na nzala yani peuple congolais na posa bunda bato bako yika ye ba politicien na bino bato boko kopia biso biso te soki tozwi makoki tosoli na bango lelo lobi un mois ya causerie deuxième mois to attaquer ambassadeur po biso to la ba cible to attaquer bolingaka bakanga biso eloko liboso to ko poudrier tika leloko te za ambassadeur Rwanda na ba politique ba policier ba kolanda biso bango ba kozika biso to ko bima po to na formula nzambe to ko bima moto ko kufa za te po to ko pesa na malako pe to ko kota nzambi to bangi to bundi etumba me bino boko sunga biso te be bolingi to kele ko kufa ba mulope bango ba nato bando bela ba kosaki biso wapi bongo ba oba kese ko wapi bango septaunde oba kenda ki liboso wapi bango ndeko langa bino bwanye na posa bana bato baza losilo po ba se pesa bino posa na biso ya liete to sungana
botika ko condamner bo condamner te ba malien bazaki na ba français yango bazui rapidité ko beka na ba français mais biso toza ba anglais ba français ba tchadien ba namibien ba Tanzanie, ba Rwanda, ba école ebele envie mboka la biso. Siko bomoni su ba arabi bangwana, ba ndiko kitisa bango, po bayaka na mboka la biso. Bomoni su bolola sasu, bangwana ba français poto l'accepter ki bazala sima mokongo. Ba bio so na bo contourner bango. Siko poto tumba zamba na ya tongate. Il faut qu'on la sane. Azana biloko kolia, azana bibundeli. Yemo kwa conscience. C'est quoi photo luka ba congolais à koluka parce qu'il y a aussi des congolais collabos comme des politiciens bazo qui consensus. Au moni ba loki mususu ba bomi Congo bangwana. Dans la place bango ba bemi biso consensus. OK to sakite ne tumba. To bunda pour la révolution. To lobi pouvoir eza moyibi. Pouvoir il faut mutaza la nzela. Pouvoir il faut batba kele ko bunda. Tala bango ba bendi bakoni. Ba bibi tumba te dokito to bima ba rebelle biso la bana biso to bongisa bango nzela. C'est quand tango biso to zo que le vers peuple. O bakanga ya liakate. O yebi information te. Il faut to sani. Mais les pendant que tu bola ba preno ko bosola ka to pesi bango mo mai to pesi bango boy ba monsieur kutu balandi kabuya po ba ko beteke kabuya mbongo pesa biso boy na boy mais toi ali na ngote ce ko peuple ya bongo po abunda il faut l'engayer 3 fois 4 fois ndo zuba o ba ko sa mo makasi okela bango bitumba kongo zo senga biso sto bi matin bitumba kongo zo senga lango te to sala 1 million 2 millions na bala non bitumba kongo to ko zo 10 personnes ba bomi rwata 10 personnes va côté ngakati et ça c'est comme bon la stratégie va te aller bien yo ga poto saboter ba place les photos ba kamikaze ba ya ka bango mokuti nga na bien nazo kende me na côté la kikakati bon na kozela ka kabila ya kanga simbi kabila nzo o kuna kangi Félix nzoto o kuna salibu même bitumbe silite to tiki nzara ba peuple msuba salati bon boinde ko soutenir biso combat ça demande pas trop de personnes et beaucoup de calculs ndega to saboto après pour la révolution et sengeli bosunga biso bomo na makamto ça de kabila le kala kala masina ngala na bibunde ngala nzoto la tembe bato ba embele raïs ngapela côté raïs na ye bena fini buna mutu kaina la libu mana eto kiti c'est fini ma solo sili oh pe muso aza koto kuna sali ça demande pas trop de personnes ça demande mes solo na stratégie biso to kele to sala bitu poto sili c'est loko kamikaze bazake belete na Congo ba yebi ba setting to sala ka ba biso la crimogène bato ba kimi nzaleleka bakangi miso batie bango na boloko bakie pour rien to boyi to sacrifier bato to lingi mibale misatu diomi o bakufa mais bakufi meilleur basala action bakongole pe babangi bao batika na sima allez tokota to envahir parce que ba wali boso basali moto na mato ya koyoka o akufinga ka moto nyama bolole pour aligner coloté aux étrangers tout ima finga biso tozo comprendre yo na ande to sukisi merci na kabuya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Jude Kadorateur mi s'appelle électrique merci na Pape Joy directeur recherche stratégique et sango mokonzi parabe biso biso ba pour remettre Angola le bondi ya botar de bono et émission ko komela bino mamour d'Angola la mokite na Florencia Matondo Mido. Merci à papa Michael, papa Alfred, na maman Clarisse, que Dieu vous bénisse. Merci na JKM, le number 1 aussi de la presse congolaise, équipé pour la terre. Merci na Yanga Mokonzi l'Angleterre. Merci na Manananga, na Kunja Nanga les États-Unis d'Amérique. Qui l'a mis plus 49, beaucoup le connaît en Pécato. Et pourquoi pas la Chabienne na plus 49. Merci na maman Célestine na France. Merci na maman Jovi na plus 39. Merci na Daniel Ngenda. Merci na Leki Lango Benga Ngalobi na plus 39. Zola. Merci encore une fois la maman Célestine Locale. Merci vous tellement belle maman nanga to benganaki merci na maman Jolie na maman en tout cas nous autres za malamu tembe tozali to sala musala pona ekolo po yango nde ifo ko mabiso po to kufala bon konde la biso ke to ala banyama merci na maman de la Suisse merci na papa nanga G3 na Australie na Désiré Botuna maman Elisabeth Botuna vraiment tozala bilo bala vuluzi ingeta mabondeli boza tellement belle nzambe ya lola apambola bino asunga bino onya ensemble bo soutenir biso pour négliger biso te ba kinois ba makasi les congolais sont forts mais l'ennemi azoya na processus ya mbongo na ba stratégie belle biso tozoya na maloba sambongo yango to ko combattre pour tout bunda révolution malamu esengi biso ingeta soki yeso été biso la bilo to ko kutana bye.